La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte la chaîne de scientifique, la collecte la chaîne de scientifique, la chaîne la plus suivie. Très chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Voilà, tu promets qui bino que tu reçois la descente na avenue Elengesa. Oyo depuis un bout de temps, ba travaux yo salama, ba travaux bandaki. Voilà, bienvenue. Nanenge bokoti déjà pour que pona Rolanda biso. Merci pour la fidélité et la confiance, vous avez accordé biso et ba congolais pe ba angolais, ba ko angola toujours beaucoup de rapport na Rolanda biso. Toza en avenue Elengesa et tokotambusa micro na biso pour na tosola na batu bandeko baza aux alentours ya avenue Elengesa ndenge bazosala misala est-ce que misala ezoleka na ndenge esengeli est-ce que misala ezosalama convenablement est-ce que il y aura beaucoup de questions autres retourna bandeko aux alentours et derrière la caméra c'est Eliezer Yende tozana ye tokotambula longo bozala toujours scotché branché comme ça bola na ndenge tozotambusa micro na biso ndeko Eliezer totambula. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour papa. Ah, bonjour papa. Papa, vous allez habitant sirema ya contre Oyo. Nenge route Elengesa ezo salama depuis bandi jusqu'à Mikolo Oyo constant no ekozalani. En tout cas, toza ko sepela mingi po tozomona musala ezo salama kitoko. Ti lelo oyo bazo continuer. Ça fait longtemps nzela Elengesa et salama gate. Mais siko tomoni penza ekomi réalité, toza na esengo mingi. Komona nzela ezo salama route Elengesa ezo keleti bypass et faciliter ba habitat ya makala na bumbu poto circuler. Esengo mingi pona président de la République na ndenge azui initiative ya kobongisa nzela Elengesa toza na esengo makasa en tout cas. Nazana mingi ya koloba te. Nazana mingi koloba te papa mais ndenge avenue Elengesa ezo salama lobi ko mati route bypass. Na route bypass ko ma précisément ekozana contre nini? Normalement, il faut bien jusqu'à bypass na prince route ya rond-point Ngaba. Il faut bien la wana place ndeko sukela. Mais moi j'espère que na rond-point Ngaba vous en c'est est-ce que vous comment ba côté ba armée courante comment ba côté normalement il faut sukela kaka justement na route ya rond-point Ngaba c'est tout. Parce que route Elengesa oyo e bandi wa pipe ko suka na vraiment et sukel ti côté ni. Elengesa et bandi sur Kasavubu et soukeli na route de Matadi ya rond-point Ngaba c'est tout et kati sa te mais soukeli kaka wana na bypass na ebité sokoza na mituna mususu bon mutuna mususu koza ngate biso ba journaliste ozaka toujours na mituna mais pour que peto libérer yo par rapport ya ba misala oyo uza na yango uza sûrement occupé biso peto za continuer musala na ndenge route Elengesa salami. Déjà, vous constaté et l'origine salami comme dégâts, tout l'origine salami comme il y a bien déjà parce que bamboule outil ko beta est-ce que ninge bamboule beta qui au mona qui mboule il dérange qui to ata bamboule ko beta après vous allez non sans problème. Normalement na moni batu ope ba yiba ki pe Elengesa ba bunki bango ba parcelle mboule e beta qui marqué ba dégâts salami mais pas tout à fait. Nzele za nango bien okoke ti likolo kuna e ba dégâts ya danger salami teke sala to be érosion tout bien. Merci baba ko rappeler biso kombo na kombo na ngai Papa de Paul. Papa de Paul c'est prénom c'est Papa Lumpini Makanda. Papa Lumpini Makanda de Paul. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Salama madame. Ndeko Eliezer na moni pe papa aza awa pembeni na biso. Papa bonjour. Bonjour papa.
S'il vous plaît, combo nani? On a Papa Richard. Papa Richard, you voyez na combien? On va le Makala. Papa Richard, déjà tout le monde a venu Elengesa. Nenga venu Elengesa zo salamela. Yo étant que habitant ya commune ya Makala. Ben impression na les années ni pour na komona lelo a venu Elengesa. Nenga commune bonne. Peut-être que commune ya na venu nini yo oki. Commune a venu qui ba Congo déjà ba Congo et qui voulait que Togo to remercier chef de l'État. Na bona masele biso pendant 60 ans tout bon nzela tout bon nzela ils sont retour te remercier kasi bambe les autres que comme kasi na po na do complexe pas pour de traverser mbule betu danger pon po ya kala mo na kimbangu ngengi po na poto na nguta ya po bangunza voilà ça po de la difficulté makasi komata wana komata mo Congo 1000 fois et tout ça makasi ndé pa na nzela pena za fierté ya mboka ya kitoko trop. On a dit la vérité, il y a Moka, et ça qui te quoi trop n'engo le biawa. Déjà, est-ce que bah transport, parce que là, tout ça, tout le monde a fait, parmi tout les cas. Est-ce que bah transport, ils ont permettre bien na ça la sortie na bah. En tout cas, pour le transport pénal c'est bon. Ils ont pénal transport c'est bon. Voilà pénal ils ont quota, ils ont mis pénal qui te rato. Vous devez dire si la pénal madame tout à fait fier tout en Moka pénal. Na fierté ya mboka mais sikoyo pona ba travaux ba travaux ningi zo salama pona yo ozo espérer ba travaux salama ningi ni pe esila na tani on attend de tourner na sila bango 16 mois to moni débrodé to ki ba 2 et demi et je pomper faut les sila pas ça bien et donc il y a tantôt to moni c'est le temps ba moni bazo ki ko mbangu liboso que malem sur le mode de star lelo na ba do travail bien rapide par makasi en toi la simple makasi pour que bien malem sur ko na simple dans ko. Papa merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci pareillement. Donc les heures au monique ba riverain on surtout ya Makala Bumbu baza pesa ba impression na bango peut continuer toujours ça musala to ko ba do ta musa micro na biso pour que tu évoluer to ko mati kuna côté vraiment misala o ezo salema na venir ba Congo sûrement ndenge ba pesi biso ba précision sur terrain. Voilà, merci beaucoup, to continuer. Bonjour papa. Bonjour papa. Papa tu trouves ba kombo na nisi. Comment on Bob Maswa? Papa Bob Maswa to monique oza conducteur oza chauffeur. Ah, tu as la route Elengesa, Ningi Misali Bandi, eu étant que chauffeur, bah impression à eux, les années par rapport à Nzela Elengesa, Ningi Salama. Voilà. Bon, on appelle ça Nzambe merci, oh Rabat Telabiso. Yaliboso, on appelle ça sous pour les abisso Amboka, Fati Beto, Nzama Pamolae, Abase, sous Ezangi, na o Asali, Elengesa, Poto, bah poser Beleba le Kaki, Batiko. Boulette Angele Lengo Soteka Poesa Fati Aira Lobby Aboulé son Jele Lengo Sapo to seve makas Ponjela bine ya agite to no suka na pon na ngunja kuna to baluki na watu be ba uta wenja makala ba ozo akaro tina ngunja tara ewesa mapasi fort tara batu ba mo sepela esuna wenja makala wa akome azika atanda ba sa Angela se sili to no tina wenja kuna ti victoire. Na sefe makasi bande ba se Elengesa makasi pena nzama pambola Fati Beto abase ezangi ya ebele azala zalara pusi pena pesi susu asunga susu bato bazangi banjela asela bonsu banjela bato bazangi banjela nanga sa Elengesa atika te a continuera koto mususu nzama pambola pesa ali voilà nzama pambola président la République pesa zali olobi ya bande ko bele uta kuna kota likolo déjà ba comme mona facilité ba comme okitamo awa pembeni ya pona ko transport Kobima. Mais bandeko subata souvent likolo kuna kati bazo regretter parce que pour na dire normalement faut misala ici la nenge tout ça information il faut 16 mois ne misala ke mois temps belé boy kuna yo ezo belo nini to rosenga peni supuna misala ko mama una cha pour la ngala apesa tu ba sanjela resote ya fotite na neni boye eza ba ngomba Holanda eleke umisa ba ngomba boye eza ki pra Bonnet wene ba sa we bangoma o vo acha ba miri omone ba se we o bangoma se ba tsaka wete ba se no so ezo nga ba terrasse yo siko elia on temps soki pona yango te me ba komena ya musika kana bi ba 600 ba o sala esi la
Merci beaucoup pour na ndenge accorder biso temps na yo, c'est biso plaisir à trop. Merci beaucoup, bonne journée. Voilà, au moment que toujours continuer toujours na route Lengesa, tu sais bino exclusivité toujours awa pour na royeba maramu ndenge neza koleka na ville province ya Kinshasa et pour na royeba ndenge nini misala ya kosalema et surtout awa précisément na route Lengesa o esali ba tout plaisir ya trop balobi ke ba kopesa mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bah merci beaucoup. Voilà, toi ko poussana toujours bat baza et surtout bato bana ba taxi et ça bango plaisir parce que nzele sali bato musubi bana ba regret. Bonjour maman. Bonjour. Maman, tout le monde a un taxi à précisément yoza habitant à quartier. Pardon? Na Makala. Oui, na Makala. Au côté de ce combo aussi. Fleurette. Ma Fleurette, voilà. Tout le monde au côté on a taxi. Généralement tu as vu batou na Makala bando que tu taxi pour on a c'est na ngunza. Yo le côté on a taxi à na entre baveni kokolona madimba et ça lyonne. Et ça linga bien papa. To banaye ko nyoka makasi. Po longwa a okende kata gambela na pasi to anaye ko nyoka ma. Mais papa Fati a seli biso grâce a bon seli biso Lengesa ya ngaumela kaka. Na sepeli makasi, merci. Merci beaucoup ma maman. Bonne journée na yo. Voilà, tu continuer to solo là. Ndeko Eliezer, tu ko ba toujours na micro na biso. Kopesa biso kombo na yo. Kombo na Nzuzi. Ndeko Nzuzi, to moni que za conducteur na kini to benga bato kumba moto a wewa. Voilà. Mais par rapport à nzela Lengesa ndenge salama. Yoza moto okumba na elingo ba peke non. Oyebi ndenge makambo ya nzela la. Pona yo nzela Lengesa. Dimanche na ngopanda na ngomona. Ya liboso na sepena nu ga po point sekoti. Ya liboso na Marie tu bana ba na bango misala ezogumela point sekoti mais nzeleza mukie population leke belé donc batu bazo bima bazo tambola tina prince na ne na prince za na boyi nanu to mona na mukie na sirite ya mukie utango e mata school na de biso biso ndo kumela na batu mais bakuya ndo sala makasi ya solo bakuya ndo sala makasi ko batu wa tambola na et là, s'il vous plaît, et là, on est comme un bakou parce que tu es big un homme, tu seras au combat toujours près. Et là, on est comme un bakou. Place à piéton et ça été. Donc, on tamboula la carte à prince. Bakou fait ça là, man. Pour attendre la carte à prince. Quand même, par rapport à la stratégie Nzela, parce que tu es big Nzela et Lengesa, il faut servir peu na ba mituka minene. Et bimarekindara à côté à Congo central. Est-ce que mituka wana il a peine facilité autant bon Nzela o mituka na vraiment le simbati. Donc le simbati pour ceux qui mettent à moi quand on était à mon na Nzela. So moi quand était à Nzela. Au mon embouteillage il créé même à casse. Batu aleke belé vraiment population de Kitaka o Lengesa frontière Makala Bumbu. D'ailleurs il faut attaquer 4 bandes vraiment logique c'est vraiment faut attaquer 4 bandes. Pour population zali. Voilà, Ndego, merci beaucoup. Toyoka toujours ba constat Ndego ba sali constat. Ba loba ke trottoir, c'est-à-dire ba marche piéton hein, ba trottoir aux alentours il y a chaussée ezati. Donc c'est un peu regrettable mais tu éviter si ndenge misala ezokende ceux qui ba envisager on to ba rotela yango wapi. To continuer toujours kolaksa bino Nengi misali salama peut continuer toujours ko pesa bino ba maloba ya bandeko ba osala misala bandeko ba robando sala misala tomoni bakumbi tomoni ba riverain ba oleka to pour ça na ba bona biso papa bonjour. Bonjour chef, bonjour. Papa s'il vous plaît ko pesa biso kombo aussi. Merci kombo na ngai Shimei. Papa Shimei oza mokumbi. Bon, moto aza mokumbi a des spécialistes ya nzela. Donc ata oza motongite mais oyeba quand même makambo ya nzela ningi zali. Vraiment. Pona yo impression na yo na nous par rapport ya avenir Lengesa pe constant makambo no mona ya mala mutu ya mabe na ndenge nzela Lengesa ça. Bon, premièrement coup de chapeau na mokonza mboka
son excellence président Tshisekedi du Fachi Béton na nzela ono yelenge sapo baleke belé bazwa vraiment nzela oté il y a maman ko asu vraiment idée au sein nzela o vraiment pour des chapeaux na son excellence monsieur le président Tshisekedi mais papa bimisi ba bien na ye bimisi ba moyen na ye mais basala siko nzela o basala vraiment na façon mon pena malonga te pour na kotala boye bandi ya ba piéton vraiment exacté dans la circulation bato batama kolo ba pena nzela otambola te point c'est ça pena moké papa zui initiation na ye mais bat basala musala basala vraiment na moyen o pena esengeli pena te au point c'est ça pena moké nengo le papa bimisi ba moyen na ye mais bat basala on na ndenge esengeli te mikolo to banga mingi mikolo bat ba okota makala fort bona ndenge bato osa misala senge est-ce que tokolo ba peke bato wana babani déjà ko chambongo mopanzi par rapport ya ndenge misala sala ah bon na yebi pena ba précaution na bango vraiment te ba moyen na bango na yebi pena te vraiment c'est ça bon na nzele lengesa eza ko regorger bato ya makala bumbu ndambu pe ya selembao aussi pe monga fula mais ndenge ekobanda kotindika bato nyonso tu na nzela oyo est-ce que moni ko permettre bato bazala quand même à l'aise na nzela oyo sinon nzela oyo elengesa eza nzela oyo ezubiso directement ti victoire donc facilité pena bato baota monga fula bazwa bakoya wenza makala bakema mo victoire donc eza vraiment nzela moko facilité pena population pena makala non seulement makala bumbu selembao vraiment ça félicité elonyo koloba na peut-être motuna to tunuté modaki na besoin lobango na ndenge nzela lengesa esala te ngana déplorer ka pour na prince nzela za muke makasi nzela pene za muke la fois passée ba accident mo to sala mawana ba otambola tina kata prince monteur alinga dévier maman pendant les kaba a tout tié donc faut baluki la pena ba piéton moi bandi na bango de façon que ba les kapé na bandi na bango pour ba kota pe na prince c'est juste ça. En tout cas, merci beaucoup na ndenge accordé bisotana. Vraiment, merci vraiment, merci. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Voilà, Monique est lentement mais sûrement vers la fin, il y a entretien de prometteur Gibino, Nanzela et Lingesa. Ndego les erto, comme enfin qui est aussi ensemble, n'a pas de connaissance surtout pour l'Andabiso. Bonjour papa. Bonjour. Papa, on peut savoir biso combo na yo, peut biso aux habitants ya commune. Combo na Gérard, naza habitant ya Makala, na commune ya Makala. Na baba kizinga numéro 32 mingi vena na Koliwana. Mais le roi na vandi sikoyo na baba ba Kongwawa. En tout cas territoire nyonso. Né bien très bien puisque na Koliao. Voilà, merci beaucoup papa. Territoire nyonso, oui bien très bien puisque au Koliawa. Misala elengesa depuis bandi, il y avait un moment tout le monde qui on le resala qui ba arrêt, mais cette fois-ci moi vitesse moro ya croisière. Par rapport à yo, ndenge oza habitant un quartier oyo. Ogolo bani ni pona ndenge ndile lengesa salima, mais aussi ba côté oyo zo mona ezo marché te au lobby yango pour que ba konzio ba olanda biso pe monde nti ba olanda biso ba comprendre vraiment ndenge ndile lengesa ngo ezaleli ba o ba kenda ba potokala batika ngo boete mais comment. Merci. Bon, omoni ndenge bandi liboso lokolo ezalaki na mo ba freinage. Toyebi ke ezali finance. Finance c'est ça qui que musala on meka kovanda mais lokolo a début to mona ki ezalaki malamu na freinage biso to regrettaki. Mais cette fois-ci to moni que finance c'est monanaki et puis musala ngezo sala mapenza quand même très rapide. Alors na rapidité oyo ezo sepelisa biso en tout cas. Alors biso pe to ko sepelaki à lire oyo ezala kaka bongo. Ponini
tozwi d'abord esengo na direction oyo tolobelaka ngo soki totali 24 novembre totali Shaba université elenge sakutu ezali principal oyo ekenda ti boulevard Ciné Palace bao bayebi yango malamu esengelaki kozanga te tozala na goudron awa ekenda ta même ngafula. Alors toye komona ke initiative wana ezwami ndenge tozomona lelo ezokende même ndenge tozali awa na likolo kuna misala mpe ezosalama mpo ya kokutana. Alors en tout cas epesi biso esengo mingi epe tozosepela ke bakonzi garder toujours initiative oyo bango bazwi mpo na yango, bien que population aza mpe na posa ya makambo ebele, aza na posa sociale ezala malamu, Congolais lie malamu, Congolais se retrouver aza na kimia. Alors ezala sembla kaka te mpo na banzela oyo tozomona bafongola pena misu lobi kuna peuple congolais pe azala envié na ba pays mususu. Ce n'est pas biso kaka peuple congolais akendaka kozala lokwa ridiculiser na ba pays étranger ndenge to monaka ekoki ozala ndenge wana te. Peuple congolais faut à se retrouver toza na dignité pour valeur ya mboka na biso ba étranger kutu bazokumbisa mboka oyo. Comment se fait-il que est-ce que tozala ba konjo bazangi mayele? Alors yango no moni tozana esengwa mingi surtout na ndenge ezosalama oyo pe na wona witi koloba nakanisi bakonzi pe balandi baza na sete babosana te social ya peuple la bango aza malamu pour que bango pe lokola bazali bakonzi bakumisama na bisiko bango bazali kosala bazala pe na bolingo kaka ya malamu po eloko ezali wana soki bazana bolingo na peuple la bango yango nde lika mutuya. Esengoza ya mingi me ba piéton tango ba grand carré bando ngisa ba bando kimelango nzilani parce que tout aux alentours ba rivière tout ba lobela kaka bayeba nini bakoki kosala selon maloba na biso ba population ndenge tozoloba na oyo esengeli. OK. Voilà, merci. Voilà, tozotambola travailler jusque là bomoni que avenir lingisa ezo salema bomoni il y a des gens bazo sepela bazo beta maboko na ndenge président de la République ako salisa musala bape ko beta maboko ndenge entreprise oyo ezosala musala awa a dit construct ndenge bazosala pe musala, mais il y a aussi des gens oyo baza pe na mwa maloba ya koloba toujours population congolaise ndenge constitution na biso epesa biso ningisa ya kotala ya ko surveiller oyo ezosala manakata mboka na yo etant mwana mboka. Voilà, toza awa comme ça tous lisana bino elongo ya bozolanda biso bino botika Kinshasa bino bakinois ya kati ya démocratie du Congo ya bakwa mususu oyo bomona ki réalité ya venir lengesa te avenir lengesa yango misala oyo komaki na recommission ko vitesse ya croisière pour que bana mboka to bénéficier na yango et profiter na ville ya Kinshasa et profiter pe na République démocratique du Congo mobimba, pourquoi pas. Merci beaucoup ndeko Lézer to silisa magazine na biso. Voilà, très cher internaute, bomoni que to tambusi micro na biso na venir lingesa bomoni que ndenge misala ezo salama to solina bandeko ya quartier oyo bavandaka na Bumbu Selembao Makala bapesi ba impression na bango solina ba chauffeur to solina ba wewa to sololi na presque mutuno surtout oyo ata bénéficiaire ya nzela ya elingesa. Voilà, c'était un réel plaisir na biso ya koya pe na bino na cadre ya émission Bako Angola mabia Star TV Dadi Linda na France mais aussi Tobo Sanité Yannick Ntari sponsor officiel oya biso na kata chaîne na mabia Star TV bino boza kokuba na kopesa biso maboko na bino bo continuer na kopesa biso maboko Tobo Sanité après awa to kopesa bino maramba bien lisusu koleka bino bozaka toujours branché
bon notifier, bon s'abonner toujours dans l'ingéna loba, bon s'abonner vraiment massivement parce que maramba sika maramba gitoko exclusivité, actualité, bon mon cette fois-ci nakati ya Mabia Star Télévision. Voilà, boboto bondeko kimia esengo et mina mabota na bino biso na bino tokuta na mbala sima. Merci beaucoup. Des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chaîne de Santivi, la collecte na chaîne de Santivi, la chaîne la